Bote na mino bande ko balandi ya canal ki télévision na ndenge bozali ebele lisusu mokolo ya lelo pona kolanda manaka na bino pona mboka mokolo ya lelo eyambi moko ya bayi politique ya Congo démocratique oyo azali bongo cadre na kati ya parti monene oyo esala batant mbele na mboka oyo na bi mouvement populaire de la révolution parti cher ya Nkondo Maréchal Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wazabanga Joseph Désiré lelo la yambi pona bino mwana mboka Alexis Eketebi ozali bongo kokamba impère Kinshasa Mobimba yende mtazali kokamba yango mouvement populaire de la révolution tokoye ba santé nango pambate mwilulu minele ezali bongo kobongama pona le 24 novembre 2025 oyo po oyebike accession au pouvoir et à Maréchal Mobutu pour nous sauver Mboka au Isarabon le 24 novembre. Bango bayi impère balingi zala fête monene na lingomba na bangoti na wana na koyamba mwana Mboka Alexis Eketebi to uzanga pété ko tia moi pipi mungwa na o itali bongo actualité politique na Congo démocratique. Mbote na mwa mbote mingi ndeko plus. Mouvement populaire de la révolution santé boni. Oui, mouvement populaire de la révolution, oui, parti Nabiso, parti à Kondo, Maréchal Mobutu. Évidemment, parti Zaghi à Banamboka Nyonso, Zaïre à l'époque, Congo Lelo. Je crois que les alliés partis yo, et ça là qui mingi pour la carte Yamboka Nabiso Congo. Parti aux Akoreni, et Sangisa qui vraiment, Baimboka, peu patriote, au Bazaki na Bolingo Yamboka. Yango, parti de Zongisi Yango, na Mikolobiki, yo moko mona mboka oyebi, oyo nyonso leka, tango bandeko bayaki ya AFDEL, oyo bandeko mosu babenga bango ba libérateur, tango bayaki na bakamataki ba dissoudre balongolaki parti wana. Pe parti sali bambule belé depuis départ ya Maréchal Mobutu, Kondo Maréchal, qui même liwa Kondo Maréchal, parti zali ko fonctionner souté et puis toloba Simambula soki minami balé ndete ko répondre parti la bokasia mwana onko ya Maréchal on a kombo ya maman yango Mobutu c'est avec elle ndeto répondre parti to sangani biso ba patriote to binono eloko avec ba idée malamu ya Kondo Maréchal Mobutu to ko tikate eloko ekenveuse et population baimboka bazako senga. Mais pourquoi un père kende wa tozong sayango? Alors bana mboka bango ba fandi ba moni kete to salaki mabe modèle to sungaki bandeko bayaki bapaya balobi ke to benga na Maréchal modèle biso to participaki alors ba se résigner ba non to saki mabe et senge malamu to zongisa lingomba un père lingomba monene un père zaki loko église catholique. Un peu implanté, installé dans tout coin et recoin à Mboka Nabiso, Zaïre, Congo Lelo. Alors, Kondo Maréchal Mobutu, quand on a été supposé retraîner car en Maroc, ah, besoin si un père, beaucoup quand ça pète, que corps y a un Kondo pour bon zonga Mboka, pour te ébibi sur ça bantu, Motologa Maréchal, tant sous corps na ezongi awa makambo musu de Kobonga. Ya solo ningo lobi makambo belé ko bongwana. Pourquoi? Parce que ba lobi moni ba komi mingi ba penseurs mingi africains moko comment habilement ne sont pas morts. Mais nga le non on peut ça peut-être raison. Bandeko ba kufa solo parce que penser na bango makanisi na bango ba pesa biso etikala. À un certain moment to fandaka to za se souvenir na onyo so balobaka. Maréchal alobaka vraiment alobaka le bamon ko ya moi makasi. C'est vrai qu'à mon avis ndenge nini ba traita qui tina suka wana avant ce départ alobi non après moi c'est le délige. Alobaka ngo ya solo. Mais le bamon na faut le loba sukola yango. Po mboka na biso pezo moi so et ko kotelema ko kotambola. Mais lelo yo ko ya Maréchal eza ko traîner hier na mboka bapaya. Ezo sengela mingi ke ezonga awa. Tango zongi na bela bakoko na ye à ce moment aussi o nyonso Mobutu zaki nango des capacités les lopé ko zongela biso pourquoi pas. Qu'est-ce qui bloque parce que tout le monde est gouvernement ça est fort mais tout l'anda maman Bobila pour zonga awa atika azananda côté ni ça une façon ko boya te. Non c'est vrai d'abord avant ko zongisa yango Mobutu aza vraiment na Maréchal Mobutu Kondo azaki na casquette mibale. C'est-à-dire qu'ali
na famille politique, tozali na famille biologique. Donc il faut basangi ça deux familles wana. Ba kuta na moi réunion oya bango, ba sololi famille politique na famille biologique, ba luki ko arrêter. Et loko ni ba ko arrêter pour que ba ya nango loko ba desiderata na kati ya politique ya beaucoup d'habitude au Congo, c'est-à-dire gouvernement établi le na Congo, ba sololi ensemble et puis ba arrêter ba clause bon corps pour ya. Ceux qui ba biloko wana zate ba conditions préalables et zalité trouver solution té, c'est difficile. Yo je monara que même famille batonda moteni nda ba organiser mais quelque part ba monsieur habiter. Mais c'est ça matin. O koloba kombo atata na biso te o te boté à cause de tout ça. Avant beaucoup ko kolobela. Kombo parce que traitement oyo biso ba imboka Congo. To sala ki pe na Kondo Maréchal ezaki traitement wala muté. Lelo il faut to lukato laver yango. Et ko senga tout senga pardon? Et ko senga ceux qui pardon de masse te. Et ça la marana mikanda. Na mikanda c'est-à-dire que dans niveau de l'état congolais. Ba fandi ba réhabiliter les pourquoi pas lelo ba réhabiliter ba icône na biso ya mboka ba papa Lumumba ba réhabiliter bango. Au moins na monument monene ya liwana ya Lumumba mais pourquoi pas Mobutu? Mobutu qui en a fait 32 ans à simbi à sécuriser mboko et teni moko te ya mboka kabona rekendeke te. Lelo je mets vraiment ma tête et mes doigts à couper. Et teni mon côté n'attend Maréchal Mobutu au baïki ba botoli ba fandi ti lelo ezakite. Et ça là mokolo moko. Ata mokolo moko mi balete. Ba mekama mokena ba shaba 1 oyoka kango shaba 2 moba nini ba mekima moke mais non mais kufuku sa bango vraiment tout se réunir ba fukusi bango titi ba bimi ba tika mboka kimia. Pendant tous les 32 ans Mobutu en tout cas dérangement ezaki suite. Na ba frontière na biso. Alors, toloba likambo ya 24 novembre. Namoni ya mbalo yo bozali décider déterminer makambo yango ezala ndenge mususu. Qu'est-ce qui est prévu? Ya solo tolingi le 24 novembre. Bana babotami bango nyonso après départ ya Maréchal na 97. Bana babotami ebele. Bango lelo yo to benga génération Android. Bazana moi vitesse na information pe na compréhension. Mais bana wana bazana moi mobunga moi mingi si la personne ya Maréchal Mobutu. Lelo bato musuba pesa ngo mesate Mobutu aboma mboka, Mobutu asaki boy, Mobutu bebi saki asaki mabe. Mais bana wana ba mal informé. Tango baza mal informé biso nde lelo yo o totikali. Génération Mobutu, ça veut dire génération Maréchal o tu ba yaki na époque azaïe, époque ya gestion ya Mobutu. Bako ko expliquer bana wana tie ezaka boité tala ba réalisation boy pona kama même moko mususu tozaki na moi li solo na kuti bana mike bako discuter ba jeune ba uti classe bako discuter ba jainga te kabila moto salango na bité ba jeune boya heureusement que nazaki ba boya te Mobutu moto salango Maréchal Mobutu o moninga na lobaki mususu teleme ba ngale tenga lobaki bongo o moni siko bino ngabi Maréchal Mobutu mtasala ba belge batikela biso biloko ya mike ba collectique ba cométrique Mobutu mutu asali yango si Mobutu était seulement mauvais ndenge batata mususu ba meka ko enseigner bana ndenga mabe s'il était seulement mauvais akoya ko zape mbongo wana na dictature ba kolaye na dictateur ba kolaye akoya ko zombongo wana pe aller asale lo monte pour mboka mais il a laissé des ouvrages que lelo après Mobutu mon côté salé. Mon côté salé. Donc voilà. Natangi kaka oyali na kisasa nan. Otali parler du peuple. Otali terrain auto kumisa stade Kamanyola, ya Kamanyola comme martyr. N'est-ce pas? Il faut pour ça monter à tribune yé. N'est-ce pas? Yeta atongi yango atika ki ali na pouvoir te Kamanyola. Bino boya botonga mususu bocha kombola mais botika yango kombona Kamanyola wana ezala rapport Maréchal ezaki souvenir munene alingaka kufa na pont wana Kamanyola na etumba ba 64 na pacifier mboka donc eza symbole munene atongelo ko apesi yango kombo wana yango na pesa même masuwa abana otamba na masuwa kombo Kamanyola à cause ya souvenir biloko wana mais bana on ya lelo ba yebite les politiciens qui sont s'inspirent quand même pas dans l'histoire de Mboka Nabiso. Ils viennent seulement pour que demain, comme un député, mais il n'a pas l'histoire du Congo. Il n'a pas l'histoire réelle du Congo.
Il faut pas côté ça na cour histoire ba côté ça peut étape ya maréchal ba tangi ça rappelle bana ou ne pas bala ba d'ici ta kali banda na ndenge na bango ba se transmettre ba fausseté. Pourquoi pas ba côté on attend un programme yango wana ndeko to senga réhabilitation ya maréchal à cause de ça. Ce que ba réhabiliter na ba gouvernement na biso oyo et ko senga ke ba tiaka pe étape moko pour ko enseigner. Boni biso lelo na kati ya bako. To tangi na ba histoire ba Sumangu Kanté. Sumangu le koko ya biso ba Napoléon Bonaparte. To tanga ba koko ya bato mususu. Mais pourquoi pas enseigner bana biso? Bokoko na biso, histoire na biso. Succession ya banini qui était Lumumba, qui était Mobutu et Mobutu est devenu comment il président ndenge nini? Parcours wana. Bon expliquer pour bana base de sens ya révolution. Le ndeko na ngai. Il se passe des choses que au komona tala na ba mboka na biso lelo. Bana ba komi na perte ya esprit ya révolution. Pourquoi? Parce que Maréchal Akende ni na kende makamunyo sope ilala. Tala ndenge kuna na ese ba osala biso. Rwanda ko uta boetia ya kotia ya serige wana fandi. Mais esprit au Maréchal ataka ya révolution so que zalaki au moins ba tuba yango wana moni bande kona biso ba wazalendo na pesa bango longo nyami. OK. Bango bazama esprit ya Mobutu. OK. Esprit ya révolution. Okay. Mais lelo esprit yana ekima presque na moto ya biso ba congolais. Esprit ya révolution ekima. Boni moto ko uta ye aye ko nyoko la congolais. Ko nyoko la ba maman, ba papa, ko boma. Mais ils appellent la complicité à bala mboka. Mais oui, esprit ya révolution sur les alliés. Yo mwana mboko na complicité na monguna. To ko tia monguna. Tu as bino tout pour la révolution. Tu as maté bino de même manière que tu as maté Monguna. Tu as Monguna. Tu as l'intelligence. Il y a Monguna. Alors, parlons maintenant, il y a une date, il y a 24 novembre. Ça représente quoi? La date du 24 novembre, et ils ont représenté pour la Nini, pour la Bino Moronano, et puis pour la Mboka. Parce que, la décision totale, il y a dans la ferie, Maréchal a créé la date, ils ont un rapport à Maréchal et ça a sauté. Alors, pour la Bino Moronano, vous aurez un Nini, et puis bon, il représentera Nini pour la Mboka, pour la MPRP. Date, il y a le 24 novembre, ils ont la représentation monnaie. Pour il y a un père, parti Nabiso, et pour il y a Mboka Nabiso Congo. Maréchal Mobutu, oh, ils sont les Kaleloyo. Ils ont l'histoire créée, ils ont l'histoire bisopé, Natango ya Maréchal Mobutu, à Vivakiam. Balkanisation, ça devait venir à cette époque-là. Toujours indépendance en 60. 65 Mobutu au pouvoir. Esprit à balkanisation, il y a Makasi. Côté ça qui esprit à balkanisation entre le président et le premier ministre. C'est-à-dire qu'à Savoubou, le premier ministre n'a pas côté si on sent sa division. Moussoussou, Indele na Simanae, Moussoussou, Congolais na Simanae. Tu vois? Moussou Banamboka na Simanae, Moussou Mindele na Simanae, habité, yo Longola, yo Salabo, va créer Zizani, pour que vous ayez aux alatés, à ce moment bitumbe ban. Effectivement, après aussi, le Momba, après Kassavou, bitumba pe bandi. 63, rébellion bandit, 64, rébellion bandit, c'était l'esprit à balkanisation côté qui pour Kabola Mboka. Bazo été ne ba este bazo beaucoup batika la Kabola. C'est l'esprit ezali lelote banda wanda kala. N'importe mondele. Maréchal ayobite, ceux qui te continuent bebo. Boko peko kende, ko panzana. Alors, na époque yango, ameki ko sangisa ko pesa moral. Na baimboka, na mampinga na biso, apesi bango moral. To sali mosala wana ya kofukusa ya kobengana titi to récupérer intégrité à territoire na biso. Kino wana tango récupérer yango ti mokolo afdela iko ya kimi ekotaki na mboko sécurité tia tembete. Donc vraiment to zaki na kimi. Donc le 24 novembre ezali date moko salvatrice pour na Congo. Date moko salvatrice ata lelo bande ko musu to boite opposition za toujours na mboko. Opposition ya makanisi na bi opposition ya politique mais opposition ya makanisi zanga raté ba monsieur vont se poser ils vont se poser pour dire que non que té et bon te ezali bongo. Date le 24 novembre Mobutu a décidé qu'il doit pouvoir pour arrêter et faire balkanisation. Ba ndeko nyonso bazalaki pour mondele pour ba kabola mboko to tchaki ba libanda
bakeli banda mboka tikali kimia soko lingo zonga ok bongisa makambo nao zonga tika makambo nao complicité na mindele oya kobebisa biso mboka tomaki kimia yango na monaki maréchal a géré mboka oyo na quiétude mboka na biso 60 ans indépendance 61 déjà yiki kibandi 61 oyebi babumi le premier ministre Lumumba 62 yiki déjà avant cela toujours 60 qui to commence 61 boyoka nezaki te premier ministre na président de la république to yaki yiki je suis zaika mabe pourquoi bamindele va s'aligner derrière bakonzi na biso pour kotia bango esprit ya trouble baoyo pe bakongole basereni na nsima na oyo alors ekomi kotutana bana mboka bakolo mboka na bapaya na nsima bazoukisa mais na tête batiaka toujours bakolo mboka la même chose aujourd'hui lelo avec Afdel Afdel aye akamati Kabila le père atie moto à train lokwa yo mwana mboka akende biso to ya nsima mais to bon bandeko na yo ne ba utiliser pe Moïse Tshombe ni ba utiliser Moïse Tshombe la même chose donc c'est-à-dire que on ne peut pas prétendre inventer le ou makambo wana isibanda kala esalema kala alors date wana maréchal azui ezaki date moko yaki ko sauver Congo na balkanisation azui décision habité soki to tikeli ba politique ndenge ba kosala politique ya mboko yo ba kobebisela biso mboka biso to telema l'armée nationale prend le pouvoir pour toi arrêter biloko arrêter yango ayiko affronter pe ba rébellion tango chef d'état major ba c'était ba rébellion ba 63 ba 64 ba rébellion moleleye ba nini tout ça avec l'esprit à balkanisation au mundele aza ko s'aligner derrière ba imboka alors unité maréchal pourquoi yaki na unité à partir à date wana maréchal habité il faut tous en unité soki tozong si unité te tozana ba ethnie belé ba tribu belé soki tozong si unité te boyokani te entre ba tribu nyonso mboka ekena désordre il a pensé sur ça akanisi habité to tia malamu unité mongala kobala mokongo mokongo kobala moluba moluba kobala moswahili boyi unité maréchal atia yango mpo monaki na exécution nango akomaki ke akonome moto moko akamati mokongo akeo tie na este yokende ogéré kuna tout ça na sens ya unité ebotaki fouille yango na etiaka biso kimia à partir ya date wana ka le 24 à partir ya date wana le 24 novembre ezalaki date moko salvatrice lelo yo il fallait pas tolongola ngo so tolongola ki yango na kombo par exemple il y a prise du pouvoir ya maréchal Mobutu parce que ya kei to tiango ta date salvatrice bien bah ça que bon tout le monde a dit le 17 mai ezara date ya Afdel ba et comment ya armée o fait ma pinga alors que ba ma pinga na biso to fina ma pinga alors le 24 compte ma pinga ne muto sauver mboka dans le 17 dans le 24 nini ko ça la date ma mais na bosolo pour ba politicien na biso ba fanda ka tesi table pour discuter décision ba zangwa la hâte outi chambre na yo outi soki na sika masanga aux décision mais en réalité décision on il faut la concerter soit na kati ya parlement pour discuter véritablement et ba parlement pas solo parlement la kutate parlement ba nomination ba nini wana petit na parlement zate parlement ba outi na émanation à peuple il ba monde ba ko discuter na ba question importante ba wana ba zu ba bitete so total malamu le 24 na le 17 oh il est important le 24 tout peut sans connotation mususu alors tout changer tout tika date on les affaires il y a fait ya mapinga parce que mapinga tellement qui a sauvé biso contre la balkanisation a sauvé biso to fandi yango ti 32 ans après 32 ans to moni Afdel ayeko ya aizongi sisu makamba makanisa balkanisation ba congolais na naïveté na biso to koti sisu sima na bango sima ya mopaya to koti na sima po to bomma bandeko ya biso moko les politiciens congolais moi je me dis à 80% ba réfléchir raté yo mo posa la carte politicien ngapi na zana kati mais ngai na zo na génération musu ya sika oyo ko fanda ko réfléchir avant de poser un acte vous devez vous mettre à table et réfléchir comme il se doit tant vous réfléchir beaucoup pesa ba génération future likambo moko malamu ekotika libela mais to pesa makambo sentiment tala tondima date ya 17 le 17 ba wande ba yepo akoboma ba congolais ba bombi ba congolais ba ko s'ériger ba mapinga so makasi ba memi ba kuna ba memi bango na kitona ba sasi bango
Donc, ma pinga moko étranger et yaki pour neutraliser ma pinga na biso. Botiango date fériée. Le 17, ma pinga na biso, Zimbabwe a sauvé le 24. Parce que c'est l'armée qui avait pris le pouvoir. Voilà. Ah, mais télémé, non. Makamba politique, to boy, to cha ordre. Bati ordre, qui met kota, qui te fanda qui n'a pas 32 ans. Alors, malam voilà. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Quand tu as Bozindo, au limbo le bateau, important ça date en haut. Qu'est-ce qui est prévu? Mokolowana, il y a le 24 novembre 2025. 2025, le 24 novembre, tu reçois la cité d'ambiance na Tchangou. Tu reçois na Tchangou, tu lingi na Tchangou baya et belé. Papa, maman, Djongo, Tchangou et Zaki Bastion. Malgré Founa, et Salamagi Penani, mais Tchangou Zaki Bastion. Il y a maréchal, na carte il y a militant. Au monaki, na carte ya Tchangouana, au monaki, Seta. Seta Fandakiwan. Et il y a un pinga makaso et Sugisa Makambo, Bangowan. La fan Saga Wana, Pambate. Mon dieu, refusé pas fan de Sangoana, Pambate. Puis au bout de Tchaki Maël et Nango, Pambate. Alors, Bana Tchangou Fobaye Belé, Boya, Tokanisa, Oyo maréchal Mobutu, à Kanisaki, pour faire sa kimia na kati ya mboko. Sans la paix, sans la sécurité, sans le recouvrement de l'intégrité de nos territoires, moi tout ça, mon salam, malam, pour autant, mais ça m'boko kozala te. Toyo kapé makambo yo esprit à révolution maréchal Atiaka. Parce que les gens na biso to kwa to botama, c'est vrai. Au ça to zoto ya bana te po, pas comme la révolution na kata banda ko bango te. Liboso ya tata mama te. Révolution ezali wana, révolution ya patrie. Contre agression extérieure. Tout ça bon. Faut to tchakimia na mboka na biso. To ko ndi matin ata yo mwana mokenzo wa fandi wana. Na kata ndako moi mwana asaka moi box. Aye pena fa na kata ndako na moni mopaya moko ya koti ya beti tata na ye. Ausani. Bibotu. Akozongisa bibotu. Habite. Bon ouais, loko ngasaki moto beta tata na ngali bosanga. Akozongisa bibotu. Mais les gens beta biso na est. Pas beta biso partout. Tous en makasi bailenge lelo bakotelema pour tous en makasi ya kozongisa bibotu. Alors monsieur Boponi sika exact na Tchangwango to boza okanisa parce que il faut moi batuma milenge la rababi que vous a place boyer et vous a place boyer dans milenge déjà. To lancer déjà nini parce que ba ndeko ba yeba que le 24 novembre. Le 24 novembre to sala on souhaite na cité historique na commune en Sele. Na commune en Sele. Donc, ou bien, Pembeni wana, Bibouani, tout, mais tout ça, on a une commune en Sele, Poto, Luka, Tokanisa, cité historique, Maréchal Mobutu, Abanda, toujours au Kanisa, histoire en Bokoyo, modèle à ça qui parcourt pour Rocha Kimia, Ariska qui vit na peu Mingi, avant même Liwana, et Kokendebo, Ariska qui vit Mingi, na vie militaire, na gestion na Mboka, Ariska Liwa Mingi. Yangwana, on met au Kanisa, on parcours, qui na date le 24 novembre. Alors, m'kona na ota match à Souka Otojo beta na Soudan. Ah, biso coupe du monde to très sur ba mo garçon wa kantsaki ah le ko to gagner ndenge habité. To tika sur ba match mo so bia biso pena. Kama Mobutu to kenda coupe du monde ya to kenda na ndenge ni sala ndenge ni poto ke coupe du monde. Ya kenda on dirait a bloquer makambo nyonso Simbarate, secret Zaganini, Mobutu, 68 à Zukan, 74 à Zukan, après tout au sur Coupe du Monde. Premier pays noir africain, au Bakenda, Coupe du Monde, et Zali Zaïre. Donc, on dit Mobutu, à Salam Makabonion, le parcours, na Saranion, son nom s'appelle ça, secret Zagan. Secret Zalaka, et l'Okwane Zali Mingi Providence. Dans le baron Providence, ça veut dire Nzambe. Na simango ya Nzambe bato lokola ba maréchal Mobutu on anga bazaki ba don de Dieu Nzambe appelle ça motote. Mobutu c'était un génie qui faisait tout et qui connaissait à la fois tout. Donc on a soko yeli maréchal Mobutu de son vivant nazo le baba témoignage yeli bato pe bazali awa oya kala bazaki na maréchal Mobutu oyeli o parler na chimie abandi côté ko expliquer au moins chimie donc on montaye bien ngo ya osaka. Ça dit que Batouane on a lokola Nzambi. Nde apesa bango manini moi dans mon corps ya Saint-Esprit. Et la bango ndeko. Maréchal il a touché presque tout le secteur. Ya mboka na biso, il a parlé là. Soko une économie,
ayebi habité tala mondela salaka bobo est-ce que il n'a pas moyen de ça la bobo pour te lever beau amana ko participer presque na tout j'ai autres il y a même ba ministre que non tala awate secteur non il faut faire ça Mobutu c'était le premier quand même à révolutionner Maréchal Mobutu tala transport en mboka na biso je parle même secteur transport Maréchal Mobutu tant to kaboni na Belgique a fait biso avion moko Caravelle ya kala avion moko autorité na Belgique c'est avion là et comme ko couvrir mais Maréchal sali tout bato baloboko mundela tikala Mobutu mbongo et belé nini tout te Mobutu a créé à partir ya union minière du Haut-Katanga amoni Katanga la bi non to créer j'ai quand même da récupérer non nini to tikala ko zala ke to kabola dividende toujours na ba belge à récupérer bon à récupérer nini to bani ko sa musala Mobutu a travaillé de 65 Tito comme alobaki objectif 80 Tito comme na 80 Maréchal a travaillé avec ko sala ba biloko ba si diriger ba maluku c'était des grands projets et que ce que sala qui penda solo les loto ko zanga bongo te il a fait ba biloko lokola biloko na biso électricité nini ya SNEL c'était un grand barrage na époque one il y a a bloqué biso mababa a bloqué non oui makamba bala bloqué biso te c'est parce que moka na biso mabeni to lingi continuité te ça veut dire que makambo malamu to kutaki to continue nango oyo mabeto sa nini to bwaka le fait de continuité n'existe pas dans nos gouvernements au Congo ce qui baye le comme Mobutu a créé dit le moyen sur Mobutu non mais quand même ba récupérer le pas totem wana léopard et ça dit Maréchal parce que avant Maréchal tu as récupérer l'avion non Maréchal ndayem ta tirer léopard Afdel Baye na suka bazongi c'est na so ba histoire te histoire ngo na yebisa yo ndeko na pe na yebi bino ko ba histoire mingi mais musupe sotaka bino mo moke mais na yebisa yo tangu Maréchal Mobutu akei motayo sanzaka ba komba le na télévision si yaki ministre Kabulo a changé ba barabara ba 24 novembre comme rébellion et comme tout les pas longo comme si yebo tatangela ka biso ba komba biloko ce que bato bossa na le kana te va tambola atangaka yango bato balobi communauté sportive balobi non kombo tozuya simba oyo la biso ma chance tozongisa ne fils que léopard tozongisi léopard mais tant tozongisi léopard tozongisi makanisi nyonso te o Maréchal azalaki nango ya ba sélection e banda osalema mutu lokola joueur lokola ndai autaka na sélection soki ya na Kasai hein auti na sélection à Kasai donc bazozwa partout et pour tenir compte na bikoloté tout le monde aza congolais azo émerger quelque part dans la sélection surtout aux sélection Ozaï par exemple à l'époque les loki sangani tout bazo sélection à kuna to zongisi sélection ezaki na école to zongisi sélection ani to ko en équipe nationale ya makasi nous avons de bons athlètes na mboka na biso mais encadrement exam la muté. Comment voulez-vous vous espérer que nous avons la Coupe du Monde comment atta Coupe du Monde en autre pays to beta ndeni parce que to reconnaîtra que le kotaka internationaux nous appelons ba professionnel to benga professionnel mais mususu okutaka to kende kuna okuté na bar na matonge il est allé de boire hein est-ce que moto professionnel peut nous représenter comme mon maillot à la discipline nanu te alors vous le mettez pour le peut-être vous tirer ba dividende wana bozo que ça mboka ka soni tozong sa ba sélection ezalaki kala école catholique oyo si école catholique na ba sélection ça kanate biso to yebi tozo tanga nga tanga na Saint-Georges na moni jeune très jeune mwana mokena tanga na Saint-Georges ba kakoko ba usala entraînement en face na biso na nina na CEO na biso en face ya Saint-Georges comme bonde kolelo en face bazo ya usala entraînement encadrement ya imanaOzomona na époque mona ke bato bazo uta quelque part pour émerger tia komabu lelo tozozwa na kibudiki butiki o ba congolais baloba championnat coûte beba alors joueur wa beta raté azana na sélection mo mama muta beta raté ni tout balobi biso na la terre ami men sali tout disquende ça veut dire que l'esprit se nourrit par l'étude parce que moyen o laisse esprit ezalité na kotanga na koyekola ndezo kolisa esprit na yo bon côté alors jouer akola nini si na ba balle abeta mingi oyo nga professionnel a s'entraîner abeta mingi azwa ta mingi ya nini wana et ce moment ako émerger
Donc, quand tu es sur l'actualité, Nkomi Baleka et Otio Lekawa. Moko Abakitani, il y a Kondo Joseph Désiré Mobutu, Ndoi na épée, Joseph Kabila, à réunir ba opposants na Nairobi na Kenya pour créer un mouvement moko oya lobi abengi yango sauvons la RDC. O pona ye déjà lo ba ngo mingi ke non mboka bato ba kitani na ye baza ko bongisa mboka te alors ye alobi ke ba sangana ba créer mouvement moko pour ba sauver mboka. Bino un père bo mbaki monte. Un peu Toyoki Yango, bon, c'est vrai qu'un peu nous sommes un parti politique et il faut autant tout kutana, tout fanda tout solo là. Nous avons quitté un peu au kanisa, koyiki nya ko sangisa makanisi, pour ko solo là, kutala. Qu'est-ce qui se passe? Mboka na biso na masolo wana. Mais d'emblée, to kanisi loko moko to lobi bo, to lobi ndeko asangisi loko wana apesa kombo souvent la RDC. La RDC. Mais yé moko azalaka watanga ya mokonzi mboko yo eloko ya modèle wana bimaka avec ndeko na biso papa Coutinho passer Coutinho abaka sauver le Congo so Coutinho ezaki yango na lobi na yo biso ba politicien à un certain moment to bungaka pona nini quand tu es aux affaires ozomona ke okotika na be aux affaires ti mokolo nzamba kozonga okotika be aux affaires oh c'est pour un temps so koza yo mokonzi mboka c'est pour un temps. Sala malamu po ba imboka ba sepela na yo ba tikala na souvenir na yo ba été neti Mobutu lelo pe ba okanisa ye. OK ba okanisa ye po malamu na pe zaka ebele ba kanisa na ndengo wana mais soko ye mabe kangayo salabo il n'a pas eu le temps de réfléchir sur Coutinho pourquoi ça qui sauve le Congo yango na montre que bazwaka tenter ya kofanda ko solola soko bengaka Coutinho na bi papa ya kananga makanisho bimisho ya sauvons le Congo pona yo moni ngo ndengeni okoko zwape mayele musu ya sika kwa kotambusa mboka yo boyango lelo yoke libanda osali sauvons la RDC sauvons la RDC ile moko na Congo na RDC ile moko capitale de Congo pays de RDC bongo te yo kamato chikomba pays ya tsali komba capitale mais c'est la même chose. Alors, si vous makanisi yango ya bino ezali ndenge nini? Il faut toyeba bino bo kanzani na souvent le Congo ngo bo loba kuna bo kansango ndenge nini. Bon, yo lelo qui est dans dehors du pays. Olingo sauver Congo. Makanisi nini ya sikoyo nango oyo tango yo za ko sa te. Biso parti politique MP tozaba nationaliste. Tozali biyoka yokate bilanda landa te. Biso mona biso te tokei bote parce que président azali lelo mokonza lelo ye mutasimi mbongo ye mutasimi pouvoir tola na terre biso ya lokoso te biso bata un peuple nous avons vécu ce pays tous en la posa ya nationalisme ya mboko yo et ça là que bien ya Congo et profiter na congolais nyonso mais na kosepela ka te ngana ke kuna soki na zui na fa na ngopona ngana libota nanga mais soki kimia lo bezalité olia malamu. Donc, masolo à Nairobi, on bino kuna bozalité. Non, bisoto otala nyonso wana musika. To otala ka ndenge zo le kawana. Ba to soit disant bazana liberté na ba ndenge basali makamna ba mais nous sommes entrés, nous sommes regardants. Mais Nairobi on dirait et comme il peut na makambo belé ya kubotsa ba mouvement moko ozonyo voilà parce que to yebite o monsieur botama kuna AFC ta makambo ko salaka na est. Est-ce que sauver le Congo, est-ce que vous m'avez malade? Ezali le retour mituna parce que makambo nyonso en tout cas na ba dernier décennie ya mboka na biso yo be tozomona makambo nyonso zo utaka na Nairobi ba pouvoir ezo que nous avons ba sinati na Nairobi moi makambo belé sami ezo utaka na Nairobi. Alors est-ce que pourquoi on se demande pourquoi mais tout ça voyez batté quelque part biso to lobi que non te balkanisation ezali toujours na se ya makolo na biso na Congo. Mais pourquoi toujours pesaka toujours aval na bato wana? Donc quelque part toujours biso moko toujours commissionner balkanisation yango ya mboka. Mais décision zo maralibanda yambo. Décision zo maralibanda yambo. Totika alemsu to sali erreur ya liboso to sali ya makasi. Nous voulons faire partie Mobutu biso mo wa congolais poto telema
tout ça lango Mobutu remplacer Congolais. Remplacer Congolais moko te. Toke tozu bapaya. Baye basali mouvement. Mais tant basali mouvement. L'isolo habitant de guerre. Yo bien ngote. Toye to bundi to kuti biloko. Biloko ngo ya nani? Biso to bundi. C'est ce qu'ils nous ont fait. Baye ba kuti ba bite ba fandi awa diamant or to kuti biso to fandi. Toke lisute. Batingami na mboko. Allez, comme ko changer ba combo. M23, c'est ce qui 4, ce qui nini CNDP, RCD, va changer le combat mouvement, mais tout ça avec même objectif de balkanisation. Mais si vous avez bien monko, beaucoup ne vendre mèche. Voilà l'histoire de Esaou. Les autres ont beaucoup de tout kanine. Mais le pays Congo c'est un grand. Puis c'est un mokolo par rapport à Nairobi wana. Dans la maréchal jamais de la vie. Maréchal du vivant de maréchal. Jamais Kenya ko ya pe sata ordre. Et ko banandeni. Le Kenya, le président Kenya ko fanda ba obeta lisolo, il critique le Congo, il critique son président, il critique tout le monde. Non, parce que biso moko naïveté na biso to pesa bokonzi to teka bokonzi. OK. Biso to zalaki numéro 1 en Afrique centrale. Les Zaïre. Hein, Congo aujourd'hui. Mais le to commence au numéro combien? Na ba Rwanda bani tu koma likolo na biso ba Burundi bamboko yo non et koma likolo na biso impossible na Marshal Mobutu impossible non et c'est ça pour le les morts ne sont pas morts et c'est ça Maréchal Boalé là mais oui banani baloba les morts ne sont pas morts je crois que Sika Zali alelaka penda vraiment ngai vivant hein banyo na mike baleke basakana na biso non botiki bino mo bana mo mike bo bengi ba kadogo ba beti mikolo fimbo na libumu mais botiki bokulutu lelo to lela bolela nini bino mo botiki bokulutu pour bokuwela ba pouvoir allez au peut ça masule au libanda bokei peka bo commissionner ko teka bokulutu. Vous pensez vraiment lelo makambo sami na libanda bosangani boyokani lobi bozu pouvoir na mboko si bino bwana mbongo te ba Kongo tu ba kendo ba na mbongo te bato ba chamboni bato libanda bongo te tamba chimbongo abito boto ba konzi na Kongo tamba boto ba konzi bino nde boza ba opesa bino no Congolais na habité pour la politique zo zalate tango moto akamata chimbongo na yi alabi voilà tout ça mouvement pour sauver ceux qui les Zaïre sauver ceux qui le Congo n'est-ce pas pour ça l'action moko po boye bozu bo konzi a supposer. Voilà. Alors, quand on a Kalatiawa, il faut que ça na parlement où il est Karakuna Liboso. Donc ici, je ne me trompe pas. Député Moukara la proposition, alors il faut que ça zaïe. Il faut que ça zaïe parce que, bon, alors il y a une confusion, il y a Congo mi balai, et puis il y a bon, il a comme l'impression que, comme à Congo, et apporter à biso bonheur à chaque fois tu au Congo et zaka bitumba seul moment où tu vanda kinya tango et kumara zaï bino bayi MPR bo yambi yango bo yamba yango non mais malamu mingi na sepeli mingi député yango bo na yokaka lisolo mais député wana eza malamu mingi azonga azobanal au Marshal Mobutu tina Marshal Mobutu achaka zaï aya azobanal et ko permettre que ko défendre yango malamu pena nini tu tout. Donc, ce qui a joué en haut, à Koyeba, origine nango d'abord, et outil na bokoko à partir de Maï na biso, Nzabi, qui, au moins, qui même une histoire à partir de capitale na biso, Liboso, Banina ba vivi, les autres. Kombo ya Zaïre, et ça na lien moko na bokoko ya Zaïre, ya Congo, na mboka na biso. Tu vois, à un certain moment, qui est changer titre comme Congo, alors, sur le fait de l'histoire. Mais Congo, c'est vrai que Congo ezaki mingi porter bonheur na mindele na bo ba coloniser biso bango mutu bazui richesse mingi na Congo pe basali liango mais biso na tango ya Congo tozaki banani bazoki biso lokwa esclave bakoko na biso ba souvenir esclavagisme tango mindele alors est-ce que tokotika na kombo wana o elataka biso lokwa esclave moi belema o cela que lobby to changer to luka to zongla kombo ya bokoko ya Zaïre. À cause de ça, mon combo na Congo, le tchakabiso na esclavagisme. Alors, mon toit est esclave. Quoi, bima, ils armatata. Oko ma franchi, ti oko mani, ne yuba tape nyon se zakiwan.
alors lelo toza le quoi considérer na kombo to considérer quoi esclave kombo on to kotika te Zaïre tango yaki Zaïre à un certain moment et même ce bonheur Katala Zaïre 67 to ko Zaïre to mati nango bonheur yaki ki Mobutu comme même objectif 80 mais tango bande ko mususu ba lobaka ba yebi histoire mboko malamu te pourtant au Congo tozaka malamu Congo tango Mundela Zaraki Mundela Zaraki batata la biso vraiment futa bango combien c'est-à-dire que vie sociale Zaraki moi bien mais tozaki na cité personne n'entrait en ville Kalina va contacter c'était réservé aux blancs discrimination wana Zaraki makasi na kati ya mboka na biso tant Mobutu aye asa libéralisme wana et comme que moto nyonso okote sika nyonso Congolais il se retrouve chez lui nakata mboka na bondi me Mobutu makambo wana tant bande comme sous les mauvais politiciens moi je les appelle parce que je sais la kaka pour la propagande ya yo aux dividendes peut-être va voter yo Mobutu ça là voter Mobutu mabe yo tant yo sali eloko nini ata biki ya pamba ça se fait pas ici dans notre pays tonga pamba bato be mondela au sala qu'est-ce qui a changé mais Mobutu atika ki moi ba izine bandaki ba komi ko monter ba mituka ati ba azda ba nintu ki tanga to comme je na fabrication OK mais to casser le moteur ala ki awa biloko zaki to zalaki penza na réserve ya mama makasi mais lelo to kiti très bas voilà alors ba bisapso likambo ya ngonga il y a moto so subsa liloba na baimboka pe obetana c'était la likambo ya événement le 24 novembre 2025 au salle mandenge lobi na cha le 24 novembre baimboka bana mboka Congo ex Zaïre biso bana MPR tokozala le 24 novembre na Changu tokotinda bino programme nyonso anaka bokoyeba ndenge tokosala mais mingi toko expliquer le bienfait du maréchal Mobutu oyo nini asalaki ya malamu bino pe botuna mitumna oyo asalaki mabe tokolakisa mwa bilili na oyo maréchal bana kosala oyo etali ba construction comment il s'est mis pour la construction ya réhabilitation ya construction ya mboka na biso Congo l'étape atongaki ce qui peut chance ezali bokomona ndenge ni babande ko tonga palais du peuple ndenge ni ba otonga barrage nini kuna barrage Inga bien fondé il y a le 24 novembre lelo baimboka lelo yo pe bakambia mboka na lelo bakanisa ete soki toko komema date ya le 24 novembre ezala ndenge na utai ko limbola wana ezala lokola date moko salvatrice date moko ya qui porte bonheur pour ya ko mettre arrêt na balkanisation au monde la bande ko yana ya wana prise de pouvoir ya maréchal Mobutu makanisa biso ko sala wana pe mosusu nini to kanisa boni to ko senga na gouvernement lelo makanisi ni bakoza nango pour corriger un monument grand monument monument à maréchal bakocha en place c'était pour réhabiliter mémoire ya maréchal kocha maréchal awa la gare centrale place mini ya Léopold D mais faut pas maréchal ndewana maréchal il a régné pendant 32 ans a salipé malamu mingi atiki bilembo to boite azai moto mama bepe ko ko za mais malamu leki belé pona bilembo maréchal atiki so to bandi ko tanga ngo lelo yo mon côté je dis il y a pas personne après Mobutu a sali biloko ce qui ba koyaka sima mais jusqu'au jour d'aujourd'hui mon côté a égalé Mobutu ça je mets mes doigts à couper mon côté a égalé Mobutu alors ce qui n'a yango boko lakisa mokolo wango to ko lakisa mokolo wango pe to ko senga na gouvernement ya biso bakambi bako ko réfléchir de quelle manière tu peux réhabiliter maréchal pour réhabiliter na mukanda pour bakete voilà Mobutu fi président Mbokoyo pendant 32 ans la régné il a fait ceci motazu mukanda ya ko réhabiliter mémoire Mobutu type histoire na na classe pe histoire na ye ningo lobi ba ko histoire na pourquoi enseigner bano ya lelo bazo ba histoire malamu te et quand on a primaire titi ko enseigner évidemment Mobutu ka ye moko te ba Kasavu bazali ba Lumumba bazali ko sala histoire mboka na biso de après
indépendance qui na mo ya lelo. Maman yango akoza. Maman yango alobaki na ngai akobenga ngai soki a complément na ya. Mais azana mboka bapaya, c'est vrai azali kuna na séjour soki ngonga mosusu akoya, c'est un programme na ye soki aye akozana biso tokomema na chango. Alors peut-être moi liloba ya sukokori ko bakisa na makambo ne sotolobi ozani. Bandeko na ngai bana mboka bana Congo bokanisa ete Maréchal Mobutu amemelaki biso unité. Alors tozongisa lelo unité na biso po to penser na développement ya mboka na biso Congo. Soki unité za kozala te, 1 boyokane kozala te, de 2 division kozala. Na division kozala esengaka nini? Clientélisme, esengi tribalisme ekomi. Ngai moto ekolo songolo na kolanda be kosalisa be bato ya ekolo na ngai. Alors mboka ebebi. Bokanisa ete tozana combien de tribus na mboka oyo? Combien d'ethnies? So tolobi tosalisa be ya mboka ya biso bao mosusu nani ya kosalisa bango? Tolanda esprit ya Maréchal Mobutu ya unité. Gouverneur oyo moto ya ba Congo batindi ye na este kende na Ituri. Moto ya Ituri kende na Équateur. Moluba kende na Katanga. Oya Katanga kende kuna pa na Kasai. Oya musu kende na Sankuru. Ma ndembe kende na Sankuru o kende bo. Soto sali wana tokozere mboko malamu. Tokoza boyokani ekoza sans unité ko ba formule Maréchal atikela. Ba formule Maréchal atikela biso, ce n'est pas de la magie. Toza des exemples zali wana tozwa yango. Toyoka sonité. Toza ko gérer ça on le ban pas déjà la proposition on peut ça m'a déjà fait makasi mode yango ya ko désigner to ya ko. Toza senga nde bakambi ya mboka bako kozwa yango. Eza likambo sonité Mobutu ayaki monument ya mboka oyo. Asalaki modèle. Il a conçu des histoires, c'est pas pour lui, pour sa famille, mais c'est pour le pays. Le lieu, il fait tikala. Azaki mon amboka, c'est un patrimoine. Le lieu, il y a un patrimoine amboka. Tous les mécaniciens malamu, tous utiliser en pour tout le temps samboka. Tous tika koyoka soni. Koyoka soni te. Tous les mécaniciens malamu, ceux qui te tiennent mboka kutambula. Mboka za bisobaso. Mboka ya yokola mbete hôpital. Ceux qui ont côté au biki au sani. Obimi moto muso ya ola ezali bongo. Alors totika okamata mboka lokola eloko na biso moko ya poche te to sangisa mayele ya bato nyonso un peu yaka IDPS oyo yaka to sangisa mayele to tamsa mboka oka mboka etambola. Voilà, ezalaki wana masolo kitoko tozalaki na ngona mwana mboka Alexis Eketebi, président provincial ya mouvement populaire de la révolution ya Nkondo Maréchal Mobutu Sese Seko. Par rapport à fête monene, à date monene, il y a le 24 novembre, Oyo, Bango Bazali bon collègue la date où Izalaka, Izala histoire à Congo, mais où Izalaka, jour férié, tant que tu as na Zaïre, kasi de l'eau et l'ongwa. Il y a un biso, le quoi, biso to la histoire à présent, to l'inga qui to bête là, bana. Paeba likambo yango boyoki ba plaidoyer oyo ndeko Alexis qui était bien sali pour être bakora bon ko réhabiliter Maréchal Mobutu parce que ça la mingi a cité par exemple là formule oya tika oya madame ba formule les ébélés il y a le bikara oyo il y a nomination il y a ba gouverneur mais atika ba formule ébélés ezaki ekomo bongo tina armée ba formule les ali oh Maréchal merci na ndeko Tony Binda wa Simbaki bongo prise de vue et montage émission oyo nde tokutani na numéro mosusu ya manaka na bino pona mboka boboto o mabotama.